balobi et bandarande boye. Zoom Story avec son excellence na chaîne Kitoko, chaîne moko ya qualité. Ok loko. Ah, balobi deuxième partie yango yo avant ya kobala suite fin to comprendre. Ezalaki ndenge nini bosenga biso ebele to tikela bino première partie bo consommer ngo malamu na bo balanda kité balanda ngo malamu. Lelo zali deuxième partie suite fin ya avant ya kobala. Ah, Jamiema coach Mabiala Lesi, l'apôtre Raymond Amisi bana ya Sigomo Ministries mbote na bino. Ah, ndenge bozolanda toujours zalaki premier partie sur qui awa mobile avec un message et sengo o le kali na musala, mais moi c'est zalaki toujours na kanda contre ye. Moi c'est qu'il na chambre à sonner mobile na ba discours na nyostu o avec nango. Ah, avant ya kobala Michael il faut tout solo na yo. Hein? Et mais il comme mais Michael comme yo na comprendre te. Problème est ça te makamni ni yo ba. Nazali nani pona yo. Oza mwasi na ngai. Mwasi na yo. Est-ce que pensa nazali kwa tirer? Oui, oza kwa tirer nga makasi. Ozali bombe oyo zako kata ngai pema. Mais siko likambo nini? Mais sikoyo nini? Problème ezali nini? Mike, likambo ezali nini? Et ça dit déjà plus d'un mois depuis to balani na yo. Et loko moko te ezo sala Mike eza nini ososi manga te na toto te eza nini ebisanga donc yango nde likambo oyo yo ozo silikila. Oui, tala regarde Emily makambo oyo ezali kotala kutu makambo ya bolingo te yanga na yo ezali juste ke nazali na makambo ebele oyo ya kosala oyo il faut na prolifer misala na kene makambo ebele il faut to sala ba projet ebele. Mike yoka no malamu yoka ozana ba faire ozana ba projet yango nde za ba excuse yo senganga na mwasi na yo. Lokola mobile nyonso tout il faut s'occuper na mwasi na ye yo betelanga makambo ya ba projet Emily ozomatela mongongo. Oui, na matela mongongo parce que par rapport à makambo sala. Est-ce que obiki nga na mobile na yo kokogana nga te? Tika oza wa mobile na ngai bien sûr. Mais c'est ko sala o mobile sala rapport na mwasi na ye. Kokisa ba posa na yo ya ki mobile. To bilenge o to kokobana na kala mingi te. Mais eza nini makambo ni so ngana mono? Likambo za nini? Tala obi kesoki obandi boye ngalo toka na malamu te. Na lingi na yoka maso so boye te na yo na lolengo te. Te Mike yo ngai. Ah, okopesa kanda na makambo lo banangai. Olanda, ce n'est pas comme ça il faut yo ngai. Te Mike yo ko yebisa ngali kamuno eza nini? Mike yo yebisa ngano. Na ko comprendre te makambo zo ka. Yo ko comprendre nini? Nini ya koleka awa? Mike tala oya kina na esquisse pour na nini il faut to se perter na nuit de noces après oyesu kokwa ya maladie après okomisu na ba projet belé après okomi depuis là ils ont continué car na ba projet na kambe belé yebisanga les problèmes zani Emily yokanga malamu ezali libala o ezali important nazali ko yebisa yo na mobile na yo kanga munoko c'est comme ça ezali libala yango ne to ko vivre andako ya ngonde ona sala ki des fois na ya kobala makam onga la sala ezali na problème moko te yo na ngai na état malamu te pona expliquer makam mususu. Mais Mike oso occupé yo so occupé na makam mususu yo so punir ngai yo sa ke oso occupé quel commando makam ni sala o Mike tala yoka yo sala nini donc betanga kasi betangai Mike betanga kasi betanga kasi mala moko te betanga mala moko tala comme ça kanate na mwasi na yo na ko souffrir ozonyokola nga boye betanga ngai tikala ke ngai
tala tika yo zobsanga ke mobile na yo atikala ko simba yo te batanyo so bozana ye ndeko na ngai za makambo ona ebisio vraiment nana imer ya komela te hein, s'il te plaît yo zata eloko o melata muke non s'il te plaît camarade hein? Merci oh makambo izamna sérieux hein oh alors sikoyo raison eza nini kasi hein raison eza nini bon n'habite so eza nini hein tango mususu azomona ngai na ko attirer te eza sérieux makambo yo nazomona sikoyo namoni yo sengeli o raisonner me pe ma musique hein oui oliko bani na makambo na Emily oyebi makambo yo pe na ndinga molimo tam susu sexe et la problème pour na ye tam susu oyebi ke mobali na yo azalaka célibataire pendant 40 ans hein sikoyo ayoko bala yo tam susu azwa ba problème moko spirituel et le moment ipikisaka ye azala na ki mobali hein bella yo solo banini non yo il faut otalisa lolenge mosusu epai ya mobali na yo moko omatisa nanu obimisa nanu bastratégie ko matisa nanu ko pousser ye alinga yo hein mais faut détends-toi hein Emily nazo ya na memelo eloko moko boye maître Eligopodi maman Marie-Jeanne Mayumbu mama bota son excellence merci na ba SMS na bino merci na ba appel na bino Mike azongaki mokolo yango na poko na ndako akuti Emily abongamaki na ndenge esengeli po na basolola ndenge ezala kaka Mike atali ndako bien décoré ba bouger pai drap ya rouge ba bouger rouge moi si atotala ye Mike akotaki likamni nango awa Emily papa de calme atala ye chérie barende ko kosola ko kaki ko sipotete abimai Michael zela Michael kamnini yolingo bomangai banini solo tala chambre kona ya sola nini mais ce qui est allé yango na ko kanga baboujoana comme ça yo ko kota pe to fana na yo tala siko yo lingi obomangai na basolo yo te kuna na ba condition wana ko bossa na journal lelo mais pona nini yo boyi na ko sana ngote lelo mais siko makam nini yo te na chambre ko ba solo ba biloko nyo olingi obomangai na dingi to sala 2 semaines solo na esira na chambre comme ça ngalo to solo bien est-ce que yango nde penza ezali makambu yo ozo décision tala yo tika la likolo kuna ngana ko lala na chambre ya ba visiteur pour na ko nazala à l'aise pour solo na ko sipota ngote Michael ozoko sa na yo osili sango tala comme ça place yo lala ngana lala na yo wana comme ça ba Emily dikamni ngol oui place yo lala ngata lala na yo s'assemble maître Doudou balobi place yo lala tala tala zonga tala obi kuna mbeto wana ezali pété ezaba kui italien ezali fragile Michael naza mwasi na yo place yo kozala ngana kozala na yo Emily ko déjà te tala yo lingi obunda ngai nazali prête pour na kobunda pour na makambo nyonso so olala na cuisine tolala na cuisine so olala na couloir tolala na couloir oui Mike zali post ezali posa na ngai nabalaki yo na bimisa mbongo ebele ko na bala po na sexité
na balo poza na mwasi okengela ndako osala makambo nyonso tout va à l'aise hein bien lokolo fandi awa kosimanga te tika calme tika calme kolobana te fioto lolenge nini oyo yaki mwasi incapable mobali ya koassumer ba responsabilité na oyo yaki mobali bouton elekaki kaka ndenge wana sans solution sans suite mwasi abimaki akendaki pa camarade na ye koluka toujours solution pour na mobali na ye balandi ya Zoom story balobi awa nde makambo te mbo pe aza wana kuna na flat tapis rouge Toms Bonge aza wana le Gérard Pichen est-ce que omona balobi camarade akende kolukela moninga na ye solution mpo na ndako na ye asali na Nzambe apôtre Silas Kombo est-ce que ozoyoka makambo oyo mais yo umeli obwende nini non sengeli nazala rassuré que kisi na memeli oyo eza malamu oya nango Emily sakiso na biloko na ye ya kolia na pokwa en tout cas soki kaka lie kaka yango na yebisi yo okosanti ki bopikiliki babokondu banzoto tala na mekango mokolo mosusu epa ya sheri na nga mais soki otekaka na biloko yo kende lala zela kaka makambo solo na yo zobana ngai donc nebisa solo camarade nazo songo kaka po ozala malamu na couple na yo na mobali na yo toki na biso mokolo mpe kokaki na pokwa nango aservaki mobali na ye mobali aliaki biloko avec appétit biloko oyo ye alingaka nzoka nde batielaki ye zakala ateme zakala bopikiliki zakala bopikiliki donc batielaki ye zakala bopikiliki azolia na appétit croyait que résultat ekozala positif mwasi azozela kaka balandi ya Zoom story oliko olekisa publicité na yo benga na numéro wana mwasi akotaki na chambre akuti mobali kawo Mike non Mike boete koyebisa te boete yo lali Mike non sikoyo te Mike na kiso na tseli yo Mike te Mike yokolala boete Mike Mike mais yokolala boete Mike Nzambe na ngai Nzambe nini nga na mona awa eza nini vraiment mais nasali babisaki nga nasala makambo nga na mona oko Nzambe ngai Nzambe mobali na ngai eza nini mais nga na camarade Emily makambo yo yebisanga ki asala eloko te nakosakana te nakanisa kizali bavanti menzoka nde obike kawo kaka mais Emily mais obike eza normal te il faut sala eloko moko par rapport à makambo yo nini ko sala ekobati na niveau boye est-ce que yo sala ki kisa wone na psaki yo ya ko tsana biloko wana Emily ngai Emily nataki yango na kaka na biloko mais nataki même na mai na te yango na place nyos oye akolia mais na koti na chambre na koti ye alale azo gonfler ndenge asala kaka wana non ngana moni mobile azokosa yo non camarade koloba boete non nakonzima te tala komi kosa te azali mobali oyo aza kobima libanda na basi misusu oui nayebi yango tala oyebi yoka camarade tala nzinga na yo eza lokola zolo ya na katikati ya elongi ozo moye omona makambo nyonso eza moye omona yango eza te est-ce que yo comprendre te Michael aza boye te nayebi Michael oyo tozalaka na ye aza ndako bureau amelaka te azaka cigarette te mais quand est-ce que okoloba ke
akozala makambo mais quel asa boyete a déjà boulot maison hein eza mpo na yo otalisa lolenge ya malamu na musala otala ye na musala olandeli na musala ta mosusu kuna abimaka na basi kuna na musala yo oyebi te hey! Mais siko makambo oyo eza sunini lisusu makambo ekomela ngai na mikotisi na makambo nini nga na vie na ngai Émilie calme-toi c'est bon hein toluka solution tala vanda nanu vanda s'il te plaît vanda nanu Émilie vanda toluka solution yoka tala ezali ntango ya kosilika te ou bien ya kozala baproblème ebele oyo faut sala sikoyo il faut koluka bainformation nyonso oyo etali ye pona ozala rassuré bono ko fanda tango mulayi boye sanke mobali na yo asimba yo te eza normal te okanisa malamu benga na numéro ozali affiché ozali banga na yo joa téléphone na ye azo raisonner nde bapesaki conseil na moninga na ye joa téléphone na ye kota na répertoire na ye kota na WhatsApp désactiver téléphone na ye kota kuna bana ko vérifier ba SMS na ye vérifier ba SMS na ye vérifier nyonso tala ngo malamu tamsusu omona ndenge basi bakomelaka ye okomona ke akosaka yo tala nani oyo akomelaka ye mingi nde koyeba nani akomelaka mingi nde koyeba tala nde koyeba ngo bien Zoom story Brenda Malasi est-ce que ozoyoka Debs Walia Debs Walia DM moi ça talaki téléphone amoni eloko moko te ata ya mabe na téléphone mobile na ye amitunaki me eza nini oyo nga na mona oyo mobali na tongo alamukaki atali mwasi esalamukaki tongo atelemi na porte nini kiluka awa indaka mabe eske omona eske oyoka Alpine Lumika ozoyoka osala nini awa yo lingi nga nasala nini ozomona ngai nazali na esengo Michael okobima awa te na ndako oyo kino okoyebisa ngai pourquoi yo ozoboya kosimba ngai depuis obalanga Ola Brady Kisuka Emily ezali tango ya malamu te pona to solo la makambo oyo oki na zana réunion ya musala ya motuya na bailleur de fonds il faut baya lelo na tongo lokola wako constater il faut na gérer bambouteillage pona koma na ngonga malamu tala yo kanisi ke nga na yebi yango te na yebi ke nyonso yo za na wana muta ba problème na yebi pourquoi na poni mokolo ya lelo na yebi ke réunion importante pour na yo zali makamu nyonso yo kosala mais avant d'abord sala yango il faut obanda d'abord awa na ngai na réunion yango sinon te okobima te tolekisano jeune mboma awa oyebi Emily oponi tamabe il faut na kende okati ke eso sala nga pasi yeb sanga eloko moko Michael oza na makanisi ke ozo nyokola esprit ya moto innocemment boye est-ce que oyebi yango Emily ezali msala ifona kende yo ozali awa ozali mwasi na ngai yo na ngai toza na ndako moko pe nali sûr que tokoki kosolola makambo pe koluka ntango ya malamu mpona kosolola makambo oyo nandimi que ngano tokoluka solution mpona korésoudre makambo oyo mais s'il te plaît kolekisa ngai RT na raté réunion oyo na bainvertisseur s'il te plaît na bondeli yo
est-ce que nakoki kokende ouais tala kende kasi kende atako nyonso kosala atako kokende wapi kende ata olala libanda sala nyonso oyo osepesa motema na yo sala kende osala yango ada ozoyoka Apolline Ngalia Alpine Lumika na Monga Fula Brenda Malasi balandi ya Zoom story de partout bobenga biso bokomela biso tala bela na sepelite na eskato ye awa pona nini Emily awa ezali esika oyo koki ko se détendre basi mingi basalaka yango chaque jour pe bazali à l'aise bela nakoki kotrope mobali na nga te mutu ayebisi yo kosa mobali na yo awa azali te oyebi ke mobali wana likolo azali responsable makambo ezala secret tala ezali eloko ya responsable te na mobali oyo alingi kokouche na mwasi ya moto mosusu ezali vraiment responsable te eza malamu te Emily mobali na yo azali libanda kosala bamakambo mosusu yo ozali kaka kokonda non nakoki koprouve makambo yo ozoloba te ke aza kotrompe ngai nayebi ke aza twana baproblème mais nandimi te ke aza kotrompe ngai ke ngai siko naluka na trompe kaka mbala moko boye tobalanaka mpo na bameilleur pour le pour oh ça va Emily siko nakomi moto mabe mpo na yo te camarade awa nde te awa nde te Emily ngai couple oyo avant ya kobala il faut boyebana ba état ya santé boyebana soki bozali groupe moko boyebana soki bozali compatible mpona kobala bokendaka ngolongolo te est-ce que yo sololi na mobali na yo mon père na sololi na ye to nasali nyonso oyo nakoki kosala na lobi tobundi tosambeli nasali nyonso et pourtant eloko ya kochanger eza te bon est-ce que ozali sûr que olandeli makambo nyonso tout temps eza na problème na mosala te le père ana problème na mosala te eza kutu na lien moko te na mosala na ye en fait musala kutu mpo na ye eza lipamboli ya makasi eza musala kutu te bon sœur Emily na kanisi ke yo faut okende nango na ndenge malembe nga na kosolola na ye mais sikoyo il faut ozala na motema monene mpona makambo ezokomela yo toluka nano basolution nango ça va ok merci le père tosambela na kombo ya tata basambelaki yaka sheri na ngai yaka tala yango yo sheri na ngai na memeli eloko moko ya kitoko tala mutuka oyo nasomeli yo mutuka ya qualité ya cher otambola awa à l'aise